Non, ne faisons pas la politique comme ça. Si vous avez besoin de chercher... Parce que la plupart de ceux qui vont là-bas, ils rentrent avec des éloges. On a vu celui qui est en Europe, un journaliste aussi, Perrault, lorsqu'il a été reçu par la première dame. Jean-Marie Kassambala a reçu ici. Il était élogieux envers la première vous avez cité son nom. Hein? Il était élogieux. Il a Perrault Loire a reçu une montre à $10 000. Combien? À $10 000. Montre. Montre à $10 000. Cadeau Combien? d'anniversaire. 10 000. $10 000. Cadeau d'anniversaire. Maman Tini, Maman Denise Niakeo. 10 000. 10 000. Quand? Avant de s'exiler. On ne peut pas chercher les documents. Une montre de 10 000. $10 000. Il est vivant. Le journaliste dont je disais qu'il avait cassé le mur de sa maison pour soutirer $40 000. C'est Perrault Loire. 40 000. 40 000. Il est vivant. Si je m'en prenais ces morceaux, envoyé à Perrault Loire. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'étranger, vous cherchez des documents d'asile politique que vous devez tout détruire. Yozo talangawana. Badipon dipon. Bino mokobi manabalawala bolo bageno boliagite. Bino mkoto chilolo. Mais ba audio ya mwasi ya chilolo. C'est du pain béni. Boboyi ya ngondengenini. Mama Sandra tinda ba. Excuse me. Go and close the door, please. Go and close the Tinda door. ba audio. Feti ya batama bandi. Ba audio. Encore batama bandi nini wana kwa platine tourner. Et swaga, ils ont tourné dans mituna wanga gaboui. Badipon dipon, boboyi ba audio. Na lingi na mona batu ba ya osala émission avec aisance, ninga na osala ngo avec aisance. Pour les na penar moko, peto moko ya osakana te. Ni chechilo moliso ka ninga ngo ya rien circuler. Mais na lingi badipon dipon, boya ba bana kwatake Sandra. Bolo bateke no ba audio wana eza bien te. Boni yo finga ga chilombo okangi kuni okangi nene le plano okangi pena ngolo pena na ba poil na ye. Boni yo boya ke no makambo na nga lingi yango te. Oui to kota mzo makambo a vie privée te. Mais yo faut ça l'émission. Yo faut ozo pena occasion ba yo zo talanga wana. Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina mangelo bakoye mela kayo tongo pe popa Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina mangelo bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Yo zo talanga wana. Badipon dipon. Bino mokobi manabalawala bolo bageno boliagite. Bino mkoto chilolo. Mais ba audio ya mwasi ya chilolo. C'est du pain béni. Boboyi ya ngondengenini. Mama Sandra tinda ba. Nakitya na volume. Bandeko, bino boya kofinga nga yawa. Bino boya kofinga nga. Omoni na vie, zala vrai. Ok? Et trop de fake. Trop de faux avec F na communauté Oyo. Nde loko zo boma communauté. Nga na se voilà te. Nga na la ki se longi. Qui je suis et pour quelle est ma position. Na lobango mikolo nyonso mboka ezo kufa. Toza d'accord te. Na mambo ezo salema na mboka wana. Mais sinon, tozo soutenir quand même Félix Antoine parce que za mwana mboka. Espérons que mambo ko bonga. Pourquoi? Simplement parce que tu as remarqué, tu as constaté que muto vrai azate. Na Congo opposant azate. Batu nyonso basala ba minoko ebele lokuta bato lokuta. Ba opposant na bino bato lokuta. Ba journaliste na bino opposition batu ya lokuta.
bondima te nana ngo akoko ndima ke badipon baliaka mbongo nana ngo akondima modele boketio afingelaka chilolo ke boketio akoza na kati ya sosi nana akondima ke boketio aliaka mbongo nana akondima ke so aliaka mbongo nani akondima modele Pero Luara afingelaka Helmut Ngeleka na mwasi na Helmut so Ngeleka ke Pero Luara aliaka mbongo boyebi ke babenga ngoni politique ya Congo eza penza sorcellerie parce que jusque là na okoka ko concevoir eloko oyo te do bato moko bafinga régime vrai sens du mot kofinga bakofinga mokonzi ya mboka bakofinga mwasi na ye mais chose bizarre batindela bango bambongo donc pona olia mbongo ya Congo il faut se déguiser en ennemi soi-disant opposant ofingaka comme ça bapesa ko bambongo bizarre n'est-ce pas bizarre hein do batu oyo nzambe na ngai non yango bomoni mbongo masumu bato yango babonga pe kate bota forme boketu bota forme ya eso botala comment il s'appelle botala Pero aye poto 4 saisons malgré batu baya kobonga bandeko na 4 saisons botala elonge Pero Luara molele yo komaka mbange ezoyaka eka mulai kibefu ezoyaka Pero mulai munoko ezoyaka munene po anini mbongo masumu lokuta ta bato bapesa ye confiance que c'est lui le vrai journaliste que c'est lui le vrai opposant que c'est lui yende ceci cela nzokanda azolia bato sese lokuta na introduction boyoki ndenge ndeko wana azoloba na plateau comment expliquer une personne azaki enfant chéri ya Niakero ka un matin alali alamuki bandeko abandi ofinga bango eloko nini eleka botuna motuna te asala eloko nini eleka po diku Pero mbala moko alala muka ko mopoza aya ko bwaka ngunda akoma kofinga chilolo na mwasi na ye compliqué politique ya compliqué bandeko ya pasi eza mawa e makambo ezosala pasi na niveau moko bakonza mboka baza vraiment mitema mabe nyonso ka bamakambo bomoni ya bavoice euti kofuite awa quelquefois le malheur est bon mamusu nzamba permetaka ngo ka po alakisa bino ba vraie vérité ya bamakambo bango tu na basandra wana bango tu bana bayebi elo baosala bana baje bakarte bazojouer baje bazo de sandra na ndenge azana aza pe na babengi yango nini na prise na ye joker na ye déjà azosala bango chantage ke kalata so kobeta bakarte apparemment bamekaki koutilize leki na ye ya mwasi mpo aempoisonne ye e bapesa ye mbongo bapesa ye mutuka bapesa ye na soki nini e alobi aza na baenregistrement aza na bavoice aza na bamambo kilikili alobi azozela bango bacontinue comme ça do wana nyonso wana eza une façon ya komenacer comme ça po bakobenga ye 500 000 yango 1 million yango mais tout ce que moi je peux vous dire il y a un Dieu au ciel mboke kufi lelo boboma bakuluna c'est vrai eza mesure au bozui mais banani bacrée kuluna mitema mabe na bino moto créer kuluna votre méchanceté moto créer kuluna ba jeune ba 6 ba classe ba D6 ba msu ba 6 na ba 5e des humanités parce que papa fonctionnaire nana ofutele minerval a bandela wapi bien que c'est vrai ça raison te mais batni subana ba éducation moko te batni subana même esprit te ngana modèle to kolela to ke sa kuluna te ata pasi parce que biso to kolela bongo mais ba misusu éducation bazo eza ndenge mona oyo zwa te et du coup ba moni que non malamba ke mela zododo ba mela ba makila ba niau et mata ba ona mituba ke sa ba sabotage fana na tela bino ba image bomona nde ba kuluna ba tiki batu ba invalide na mboka wana un jeune peut-être plein d'avenir na moins de 30 ans bakuluna batika eloboko moko mazaka coopérant aluka mbongo alesa sa famille na ye wana nyonso po ani motema mabe ya bakonzi ya mboka ba millions ezotambola plus de tozoka masolo so pe ya plus de 700 millions gaspillage ke ezobaluka bandeko na ba click oyo ya babato bozomona oyo baza kolia bambongo pandake na Congo wana bandeko ba hôpital eza te na Congo ba école eza te na Congo bilo akolia eza te na Congo bana na balabala batondi ba centre eza te ya hébergement bana na bako vanda na Congo mboke koma Kinshasa capitale koma lokola poubelle
Kinshasa commence à l'abimpuka. C'est compliqué. Naomi Tuna, c'est quel genre ya bateau ba okamamboko ba imento ba inime. Yango mutu so azana yesu te compliqué. So mutu so asali pacte na lisi faire comme mela makila et comment compliqué parce que tous ces gens là na ce sont des sanguinaires, des buveurs de sang. Parce que mutu normal akosa ba mambo à l'encontre na modèle ote. Atako tu kizenga akosa bilora boyete donc c'est que vraiment il y a vraiment un souci. Batu ba okufa na nzala mais vous préférez prendre l'argent bozo boaka mbongo bo boaka parce que auto benga ko boaka gaspillage pendant que batu ba olela pasi o bato modèle nini o bato motindo nini bana na babalabala. Il y a des orphelinats au Congo. Boke beta tourna ba orphelinat bana ba mabumwe tonda ba vatra bedona ba liara biente. L'État soutenait bango te hein. Rien et le côté. Ba o préféré ba mbongo ba sakana nango mais y a un Dieu au ciel. Wa monaka nyonso. Nzamba pesi bino bokonzi. Et ole bo saisir opportunité on a pour bo sunga pe bato ba na pasi. Mais bino bo ko s'enrichir na détriment ba misusu e bo ko nyoko la batu. Bande ko pona obongisa mboka na c'est pas qu'il y a pas l'argent bongo ezali. Mais mauvaise foi kaya batu. Et na mituna ezaradi ya nini? Bakonza mboka o ba na mitema mabe moko e batu baloba te. Et amawa mingi. Eza pasi que Dieu nous aide. Bande onanga nana minga oloba te je crois bino mobo yoki na matoi na bino eza na ba voice ka parmi ba voice we bimi oyo bako menacer ba bimisa mais suka na o bima kaka e bokechu na mutu na ebalingi ba voice wana bimate pourquoi po ba yebike bakombo na bango tangami na kati parmi bato baliaka mbongo ba pero luwara nyoso bana kati baliaka bambongo. C'est triste et regrettable. Bino bofinga bato pona bokechu oti bino bofinga nga pona bokechu oti bino bokumisa bo encourager bokechu bokumisa kaya vrai combattant auti ko kosa ba makamona yeso ya mitakalisation lobi ya mutakala on petit ko bimate congolais a filmé yo congolais mutakaliser du coup mutakala bimate njoka nde nyonso na ba jema be tala ndinga ye ko finga bemba o bemba mutatindi ba mutakaliser njoka nde ba jema be ya modèle na ba balela mbongo. Et amma wale bien mal qui ne profite pas ta bilongi. On dit ba pêcher ba vana na ba sankusu mais bazala na poto. Mawa po anini mbongo masumu. Bako kosaka batke ba bundela mboka ba kombata. Et a pas ces ama au niveau qui ndoki ya modèle nini obande ko na ngai. Soyez vrai. Et bobi misa bilongi ba o ba lakisa ke baza batu ya Félix, to ya Kabila et autres. Bazala bo moite, baza peka batu normal ba vivre normal. Na place bo kokosa batu, bo kokosa opinion, bo kokosa vigilance. Pourquoi? Nde bato ba oluka bakamba Congo lobi. Nzambo wa parotika bino pétin parce que nzamba sepela en injustice, nzamba zala juste. Vous en aurez pour votre compte. Lobaka nzambo akela ba Congolais azate. Lobaka ba amo eko kufa wana ba bimaka na mokili yango ka da balalaka balamuka mbala moko. Et à ma mingi ya pasi bande konangai. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Fete ya bata mabandi. Fete ya bata mabandi. Badipon baboyi ba o ba nina mona bato baya osala émission avec aisance ninga na osala ngo avec aisance. Pona minga penar moko. Peto moko ako sakanate. Ni chechilo moniso wa inango yari circuler. Mena lingi ba di pont boya ba bana kwatake Sandra. Bolo bateke no ba audio wana eza bien te. Boni yo finga ga chilombo okangi kuto okangi nene le plano okangi pena ngolo pena na ba poil na ye. Boni yo boya ke no makambo na nga lingi yango te. Oui to kota besoin makambo à vie privée te. Mais yo faut ça l'émission. Il faut oser prendre occasion yo zotalanga wana ba di pont bino ko bi mana bala bolo ba ke no boliaki te bino mko to chilolo mais ba audio ya mwasi ya chilolo c'est du pain béni boyoki ba audio moko eza wana
Maman Sandra. Audio wana eza pembeni boyoki Fabien. Abonnez-vous massivement sur MDG DTV Mafuta ya Sika. Nakati yango. Yo. Kana souci ya mboka Congo bandeko. Nzamba aza ko exposer bango. Tout le monde a une balle à des bonnes choses. Aïe. Abonnez-vous massivement. Merci, au revoir. Bye. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekurusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible aliwana yo tokomine la santu lisekwana yo tokomine balongi nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu
nalingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambo maladie na miso olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na moto te lobi na ngona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé batona bakoma o biso dolera ngulu te o milimo mabe kota na ngulu mais so bino bolera ngulu te po milimo mabe kota na ngulu bo mela mai te po milimo mabe kota na mai yango to kumisa Nzambe ko akufa asekwa avandi na ngulu kata pour la Jésus de Nazareth. Amen.